Gauthier Mascotte, nani atindaki yo oya kosala ba émission. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ne respectent plus le mort. La sœur Rite est très fâchée, hein, très en colère. La famille aussi est très en colère contre Babiloko Nyonso. Est-ce que c'était important, Nathan Oyo? Et puis le problème, Yamounene aussi, c'est cette parcelle. Elle a été chassée. Même avant Baliwa Naye, s'il vous plaît. Même biso tozali batu oyo ketoko ya pona ko nuire ni papa na biso ni la pauvre sœur Marie Misamou. Mais nous sauvons juste l'image à Muto Siakenda. On doit protéger ça, on doit donner respect et belé. Aujourd'hui, il y a des émissions oyo famille ezokotala oyo ekokutele bato ebele cher ekokipe kokutele papa na biso Gauthier Mascotte cher parce que aujourd'hui Rite déjà a koli azomona makambo nyonso azo comprendre makambo nyonso azali pe na mobali na ye ope akokipe ko s'imposer bien bobenga na bonganga bobenga batu mabe koti ba vérité ye Gauthier Mascotte Jackie Chovanda moto ninge pela pona landa ki place moko Gauthier Mascotte alobi soki lelo Rite a se décidé te kalopango amo j'ai droit na kati nazana droit kati lopango wana il avait dit ça dans son émission azana droit sur quel plan? Là, je sais pas, personnellement. Yango tende ezo pela siko, yango tende moto o bazo linga ba pelisa. Tadi ngala pa. Likambu ya lupango ya sœur Marie Misamou. Oyo Gauthier Mascotte alobi asombelaka sœur Marie na mbongo na ye. Mais bayokanaka mutako hérité yango soki bango bazate iza mwana. Lelo Gauthier Mascotte azwaki lopango apesi na maboko arrêté Misamou. Mais kasi ndenge nini balobi yango nde likambo ezolinga etombwama. Maman Marie Misamou oyo papa Gauthier Mascotte alobelaki na kati ya émission. Lokola balobelaki ye yango ya lobi que j'ai une bonne version ya makambo bazo koloba. Makambo tali lupango cette maman aussi m'a parlé. Alobi c'est faux, archi faux. Papa Gauthier Mascotte a sombela sœur Marie Lupangote. Elle a dit ça. Preuve, Lupangwana alobi a sombaka terrain. C'était basomba terrain nde bandi kotongama. Ti ndenge batonga yango ti eki. Sœur Marie monta sombaka terrain. Sœur Marie monto a somba terrain. Et pourquoi tout autour il y a vie privée à sœur Marie Misamou na papa na biso Gauthier Mascotte. Yangonde loba maki. Ezali na makambo oyo efandi na se wana. Mais na makambo oyo efandi na se. Peut-être yonanga toza na plateau, peut-être moi oyo et auto bandi et kokipe ko silate. Ba kokipe ko zala soit na justice. Parce que ezali tendance à makambo ngonde et ezokinde. Apparemment ndeti e bandaki na C siko ba komo mona ke moto ango e komi ko ya ko mata ezomata ezolinga ezwa vitesse moko boye et maintenant ils veulent au moins mettre fin na situation et ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix. Ça donne $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Yandena Olo Baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank,
Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis. Bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Papa Gauthier Mascotte. Tovandaki na biso. Tala lelo yo bandeko na ngai. Batu boyebi Maman Esther Lusamba. Wazalaki bras droit ya Sœur Marie Misamu bandeko. Abimisi ba secret ya somo. Ya somo makasi. Bandeko boyambaki papa la biso Gauthier Mascotte. Bochakiti movanda. Boya koyoka vérité pe vraie version. Ya makambo etali lopango ya Sœur Marie Misamu. Ya makambo etali voyage ya poto ya Riti Misamu. Na makambo etali liwa ya Sœur Marie Misamu. Il paraît. Babenganaka vie Mascotte ya kobengana. Allez vele chou. Chou. Eh bandeko, tout passe. Donc ils sont na ningani na bangi penonganga na ngangi makambo ekoti na matoi na nga makambo Maman Esther Lusamba alobi. Gauthier Mascotte, nani atindaki yo oya kosala ba émission na plateau o nozalanga mote nozala tadi ngala pakaka kaka biso mibale yoka ba vérité ya Maman Esther Lusamba alobi nini. Montréal, merci na ona sima caméra bon délivre seki. Merci na Ferdinand Bochol et la réalisation. Merci na ba meilleurs fans du monde nyonso. O bolinga la chaîne na biso. Merci pe na ba fan anonyme. O bo commentaire te bo benga te me bakisela biso ba view. Merci na batu nyonso bozala ba commentaire na minute o. Bobenga na bonganga bobenga batu. Mabe koti. Ba vérité yé. Gauthier Mascotte. Tchaki Tovanda. En tout cas, le cas dans un monté na Nathalie Ngalapa. Bon délit fungola. Fungola mabeza. Tadi Ngalapa, bonjour. Bonjour Maman Saratola. Bonjour naba abonné à Saratola Télévision. Naba ndeko ya Top Media Télévision. Ba meilleurs abonnés, je vous salue. Ah, Tadi. Tadi, au monde va analyse la biso oyo. Ils ont trop matata. Tadi na lalaki. Na vandaki nanga. Baye ko benganga. Natala boy. Foni enganga. Foni enganga. O foni na ngati. Natali numéro na yebi angote. Na yambi. Allô, c'est Maman Esther Lusamba. Maman na yebi yote. Ozanani. Bras droit ya Sœur Marie Misamu oyo Gauthier Mascotte alobaki na émission o ayebaka maladie ya diabète ya ma Sœur Marie. Tadi tozalaki na yo. Na olinga na sala émission nga mote malgré tendance wana ezokota lela bima nazonga journaliste. Tadi but ya émission ya Gauthier Mascotte ezaki nini? Merci beaucoup Maman Sarah. Na banzete bayimboko bakozwa libako kolanda biso mokolo ya lelo bako pesa matoi na bango. Sincèrement ça choque. Pasi oyo ezaka yo moto yokite ezaka nga moto na yokite ezaka famille ya Sœur Marie Misamu bato ba yokite mais pasi au plutôt zali bana na nzambe nyonso nde bazali touché na minute oyo yo pe nde babengaki yo ndenge pe ngai pe nazwaki appel. D'ailleurs il y a même moko ya manager ya Maman Esther azape na poto elle m'a appelé aussi tout de suite là quand on a outi pe ko sola na ye ezo sala passe omoni analyse yonanga to sala kiawa pour demander aux gens qu'ils essaient au moins de voir l'objectif ya émission wana ezalaki nini, pourquoi tout autour il y a vie privée ya Sœur Marie Misamu na papa na biso Gauthier Mascotte ya onde loba maki ezali na makambo oyo efandi na se wana. Mais na makambo oyo efandi na se peut-être
yonanga toza na plateau peut-être moi oyo et auto bandi et koki pe ko silaté ba koki pe kozala soit na justice. Parce que ezali tendance à makambo nde ezokinde apparemment ndeti e bandaki na C siko ba komo mona ke moto yango ekomi ko ya ko mata ezomata ezolinga ezwa vitesse moko boye. Et maintenant ils veulent au moins mettre fin na situation oyo. Et pourquoi bazo linga ba mettre fin na situation oyo bandeko balandi tout au long il y a émission pour comprendre. C'est trop dur. T'as dit ça au monde na zone ningana boye. Makambo na okina mato ebeti lokwa kaki. Kaki ya c'est grave. Na kwanza na pardon. Naninga babete na okipe ya mokusa naninga solo. T'as dit ngala pa objectif ya émission ya Gauthier Mascotte kanengo lobi ezalaki lokwa eloko moko ezaki ya kobatama balingi siko ba faire éclater yango. Na émission wana nazala ba point nanga unga na simba katati. OK. T'as dit ngala pa likambu ya lupango ya Sœur Marie Misamu oyo Gauthier Mascotte alobi asombelaka Sœur Marie na mbongo na ye. Mais bayokanaka mutako hérité yango soki bango bazate eza mwana. Lelo Gauthier Mascotte azwaki lopango apesi na maboko arrêté Misamu. Mais kasi ndenge nini balobi yango nde likambo ezolinga etombwama ekendeti na justice. Voilà. Merci beaucoup Maman Sarah. Yonanga kande to sala analyse na biso nde to luka ko faire comprendre de batuma mwebele comme mabango vers la compréhension. Quant à moi na yo to yebi ete makambo papa Gauthier Mascotte alobaki ezalaki solo. Po to yebite to zala wana te. Mais cette maman oyo tozo sala analyse oyo, elle s'appelle Maman Esther. Toute la famille ya maman Marie Misamu ba yebiye Maman Rite ayebi maman oyo banda kokotoyer maman batu nyonso ba yebi que non c'est aza bras droit ya maman na biso akenda Maman Marie Misamu oyo papa Gauthier Mascotte alobelaki na kati ya émission. Lokola balobelaki ye yango ya lobi que j'ai une bonne version ya makambo bazo koloba. Makambo tali lupangu. Cette maman aussi m'a parlé. Alobi c'est faux, archi faux. Papa Gauthier Mascotte a sombela Sœur Marie Lupangote. Elle a dit ça. Preuve, Lupangwana alobi a sombaka terrain. C'était basomba terrain nde bandi ko tongama. Ti ndenge batonga yango ti eki. Sœur Marie mutu asombaka terrain. Sœur Marie mutu asomba terrain. Oyo tokotanga kombo mutu apesa mbongo wana ya kosomba terrain wana te ya kosomba lupango wana te. Parce que déjà s'il faut que nous ayons trop loin Sarah, nous sommes de Bantou, nous sommes de responsables. Ata ozana ba millions, ata ozana ba milliards pour acheter une parcelle aujourd'hui que totie parcelle na kombo ya 3 personnes. Ngai mwasi nanga na mwana mwasi nanga. Soki moko na biso azali te mwana a hérité parcelle wana. Yonanga toyebi kezali impossible. Surtout lorsque oyebi que je ne suis pas sa femme légitime ou bien yepe azali moi sinanga légitime te. Tozo vivre à l'informel en fait. Ezali trop difficile. Ezali ba paramètres oh maman na amekaki ko fongola biso. Que ça ne peut pas se faire. Ce qui ozali na mbongo ebele, c'est-à-dire je viens je dis j'achète une parcelle pour mon fils, pour ma fille. Pour ma femme. Pour maman, na sali au cadeau. C'est-à-dire ekozala na kombo ya mutu yo osombeli parce que yo yo oyekaka ofuti mbongo un point barre. Yo ozana bon. Excusez, ozana mapango. Oyebi comment est-ce que ba processus wana donc ezalaka. Non, ezalaka nango que non ngai mutu na sombi lupango mais soki nga nazate la personne qui va me représenter ezali bana. Wana ezalaka mais au moins la parcelle eza yanga
C'est comme ça que ça se passe. Donc déjà wana ba maman na ba lobiete makanisi wana ezali ya lokuta etikala kozala bongo te. Même cette maman, elle a même dit que ba copie mususu ya lupangu baza nango na maboko ezalaka na kombo. Eza na kombo ya papa Gauthier Mascotte te na kati. Ezali na kombo te na kati. Donc ce qui veut dire quoi? Derrière makambo oyo, il y a quelque chose qui est caché. Oyo, toyebite soit faut côté kalupangwana ou soit pour aménager cette parcelle pour na kocha mutu moko boye na kati ya parcelle wana ou soit pour na koluka moyen ya ko réclamer parcelle wana o bango moko bayebi ezali motoki ya la sœur Marie Misamu. Donc de ce côté, ils ont dit que ezali bongote etikala ko salema bongote papa Gauthier Mascotte côté kuna alobi vraiment mabe et suit na famille et sali na famille passe entre autres bras droit ayebaki pe ba sekele ebele ya sœur Marie Misamu maman Esther alobi ete makamwa ezali lokuta etikala ko salema bongote maman Sarah yango na ko répondre pona o etali makambo ya lopango. C'est compliqué hein. C'est très compliqué. Bon, si j'ai le pan ou tende, mon teningé pela pour landa qui place mon corps. Gauthier Mascotte à lobby. Ce qui les lorite à se décider à te kalopango amo. J'ai droit na kati. Nazana droit kati lopango. Il avait dit ça dans son émission. Ah, vous en avez droit. Sur quel plan? Là, je sais pas, personnellement. Yango tende ezo pela siko, yango tende moto o bazo linga ba pelisa. Bon, quelque part aussi, eza lokola esi ayoka sango, eza ndeti, eza ba rumeur que Rita a besoin à aménager lupango wana bateka yango. Parce que eza lupango na ye, eza lupango ya mama na ye. Akoki koteka yango na heure nyonso na minute nyonso na seconde nyonso na heure nyonso na mutu nyonso ye a lingi alors et équiper Moutouté et concerner Moutouté et kotala Moutouté parce que c'est la parcelle de sa maman. Et quelque part, il y a un gope et zoko sala moi makambo moko ya mabe nde ezoko sala moi nzoto moi malili yango herbiso tozo leka boye bande kona biso to sala ka ba analyse, nous faisons des analyses derrière ba analyse oyo bo comprendre quand même ata quelque chose bo tira quand même ata leçon. Aujourd'hui, lorsque tozali vivant boy, neti ba biso nzambe asali biso moi grâce boy tozana nos vivants, tozo sala makambo, qu'on essaye quand même de ordonner ce que nous faisons. Aujourd'hui, cette dame est partie, elle nous a laissé une fille, oh le azali une madame, moi si yabatu. Oyo aussi azali na droit bisika oya ki azala pe na kimia. Oyo ezo tungisa lelo la famille, ba collègue na entourage ya mamodo atika biso. Ce sont des émissions que les gens sont en train de réaliser pour insulter, salir, cracher na mémoire ya maman Marie Misamu o akenda atika biso. Ça fait pas quelque chose de bien. Ils ont dit, ils ont montré noir sur blanc que papa Gauthier Mascotte azal na droit na lupango na bango te. Yango pe biso to senga ki bango soki moye ezali eza makambo ya oyo bimi déjà na média botinde la biso ba preuve, mais vous savez que eza makambo ya lupango on ne viendra pas kozwa buku ya lupango ya batu bakangi photo batindeli bino pour na ko éviter ba faux usage de faux wana o bato ya lokoto ya français balobaka. Mais mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne marche pas bien de ce côté-là. Voilà. Donc, on a quoi qui correspondre au Maman Sarah pour nous. En tout cas, tu as dit merci vraiment pour moi ben éclaircissement parce que ma camionnette tout à l'heure au bas ça a été parce que tu yambelamino maman Esther. Ouais, tu as maman Esther. Tu le moi contre ton DPC parce que excusez tout ça dans moi ba programme quoi un peu saturé. Alors, tu as dit, point Moussoussou, Zala qui point Yaliwa ya sœur Marie.
Gauthier Mascotte alobi aza muta liboso oyo babengisaki oyo babengaki mpo baannonce ye que sœur Marie akufi. Mama Lusamba ye kobima place oyo balobi ke la seule personne oyo ayebaka que sœur Marie azalaka diabétique azalaka te nde maman Esther wana, maman Esther Lusamba. Alors c'est que bapropos oyo maman Esther azoloba tout confirmer yango parce que ce qui a comme un niveau où ba secret à maladie aux familles et baté c'est que maman Esther azaki vraiment bras droit nae. Voilà, maman Esther bisika mosusu et sali pas ses alliés bisika où les gens bazo interprétaient mal que maman Marie Misambu n'était pas sérieuse. OK. Azalaki na ba partenaire rebelle ayebaki ke papa Gauthier azalaki mobile ya batu mais andimaki ko s'afficher na ye azali sérieuse te. Yango maman Esther aya lobby c'est faux, archi faux. Papa Gauthier bazalaka lisusu na sœur Marie te. Lorsque on avait compris oyo ye azalaki la famille était obligée, la sœur Marie était obligée ya kocha ye musika. Ya kocha ye musika bon eza na ba terme mususu à utiliser que je peux pas kobimisa ngo awa que elle a été chassée même avant baliwa na ye s'il vous plaît même biso tozali batu oyo ke tokoya pona ko nuire ni papa na biso ni la pauvre sœur Marie Misambu, mais nous sauvons juste l'image ya muto si akenda. On doit protéger ça, on doit donner respect et belé. Aujourd'hui, il y a des émissions oyo famille ezokotala oyo ekokutele bato ebele cher ekokipe kokutele papa na biso Gauthier Mascotte cher parce que aujourd'hui Rit déjà akoli azomona makambo nyonso azo comprendre makambo nyonso azali pe na mobali na ye ope akokipe ko s'imposer bien que mobali yango na papa Gauthier il paraît basolola kate et patati patata wana ezali makambo na biso te mais les choses ekoki ko tourner peu mal même contre biso batu todo sala ba analyse. Mais alors restons au milieu du village. Qu'est-ce que moi j'allais dire par là? Maman lobi ezali lokuta bazala na ye lisusu te. Certes maman Marie ayebaka ye mais ayebaka ba vérité mosusu te sur ye. Et pas naye azwaka ye mutu oh donc lokolanga je trouve une femme aujourd'hui pour nanga na moniete azali moi si on a kofanda naye on peut faire notre vie on peut organiser notre vie construire vie na biso ensemble to ke liboso. Et après un temps lorsque la sœur Marie ayaki ko comprendre ce qui était notre papa Gauthier Mascotte, sœur Marie avait regretté et sœur Marie était obligée ya ko se retirer ya ko tikaye preuve maman Esther a lobby preuve disparition ya sœur Marie na ndenge akota hôpital ndeko Gauthier Mascotte ayebate yango pe bomoni même ata na émission elle avait dit ça alobi que la personne a benga ye pour na koyebise que non sœur Marie azali na hôpital azoyoka bien te boye na boye c'était maman Sylvie Mampata soki lelo réellement que azalaka mobali na ye er akoyaka ou bien er asalaka malaise muto liboso balingaka kobenga elingaki ezala nani mobali pour na koyebise que non mwasi na yo awa asali boye balobi même atas er ayaka matanga il y avait personne muto abenga ye na matanga. Il y avait personne muto abenga ye na matanga. Donc toloba Gauthier Mascotte na sœur Marie bakabona. Voilà, bazala lisusu te sœur Marie ayaka ko comprendre la vie ya papa na biso Gauthier Mascotte. Toyebi te vie nini, toyebi pete na niveau nini, na moyen nini, na degré nini. Mais lorsqu'elle avait compris que non awa na kotia makolote a se retiraki akenda kine donc o nyonso e lobami pona bango famille pona bango bandeko na ye pona bango bato bafanda na ye balobi bazoye bayango te ezali lokuta une façon ya ko saluer mémoire ya muto déjà si akenda. Voilà donc c'est ça que moi je peux répondre. Et puis et loko mosusu bazoko déplorer la façon donc de venir citer même les noms, excusez-moi,
je suis Libanda, bakombo ya ba Claudia, bakombo ya ba papa Kabila, bakombo ya ba mama Lor Mbongo. Donc ndenge ba makambo na nyonso ebimi pona bango bazomona lokola on cherche ya kolamusa eloko moko boye ya kopesa eloko moko boye mpifo en plaire pour que tout le monde base à la derrière. Ça preuve, il y a des émissions qui se passent, qui se font contre la sœur Marie Missamu pour na koluka ko cracher na mémoire na ye. Pendant que elle a une fille oyo azape na droit ya kozala respecter mémoire ya maman na ezala respecter, voilà. T'as dit tout ça la analyse mon a eu récemment. Merci maman. Est-ce que ça y a ngote o tozo mona lelo derrière Denis Lessi lelo yo pasteur Pétage o a sambu sa sœur Marie akanga plus de 1 mois na ndambu la sujet na dossier à sœur Marie koko sate koloba ete abuta na ba pasteur azaka likango a pasteur abanda ko bimana mutu boye abanda ko mamelelo ko mona soi-disant mobali oyo toyeba kiki bazara mobali mwasi na mobali naye kokoma producteur ya pasteur Pétage. Est-ce que yenda zaki na sima makambo wana te? Personnellement, ma Sarah, vous savez, la vie est tellement très compliquée. Ezali naba zizani ebele. Makambo etali ba vie privée à batu maman, ezalaka trop sensible. Ouais. Mais déjà, pour moi, je dirais que la chose a été mal partie. Omoni bato nyonso batangi na émission na bakombo na bango. Bazali batu oyo pe lelo bakoki ko telema pe na makambo ebele. Et même sur le plan politique, les intérêts sont trop glissants. Où nous là, on n'a pas le droit ya okota na yango Sarah pour nous sauver pe ba po na biso, pour nous sauver ba personnalité na biso, na moi ba mbongo na biso apasi oto ya kakoluka na YouTube. Ouais. Alors, quant à moi, je dirais que nous devons faire de notre mieux. Yonanga na vous avez maintenant 2 émissions ou 3 émissions to tourna pena boepe babon de li ba nyokwami babo tuale ba monter yango mais et comme pena air ya kocha noko tadi émission na ekotate masara émission na to kotate ekotate to ndima na biso to perdre vidéo mais to garder personnalité moko boyo. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ne respectent plus le mort. La sœur Rite est très fâchée, très en colère. La famille aussi est très en colère contre Babiloko Nyonso. Est-ce que c'était important en temps où? Et puis le problème, il y a mon aîné aussi, c'est cette parcelle. Donc si je comprends. Donc c'est cette parcelle qui crée tellement de choses. Le pangouana kaka, il y a la sœur Marie, ils ont créé un problème au Nyonso. À part au-delà, il y a un problème au Nyonso qui a créé mais pour le pangouana. Makamosu donc ils en ont assez. Le mariage aussi, il y a ça pourrait être aussi eloko moko boy. Masara namoni na kosuka. Vraiment ouais, namoni na kosuka. Kosuka awa tende ko tadi na comprendre. Ngana comprendre ngana kosuka awa te. Omoni tadi ngana bande ko ipsoka tadi but ya émission o ezani. Ti siko na tikala koyeba na ngango te. C'est que ça n'est pas moko ezana kati. Otuna nga keso bi maman Sarah, pourquoi Gauthier Mascotte a kendaki libala ya Rite? Donc ozomona il y a des problèmes, il y a des choses. Oye batami ezolinge pima. Na landa ifaz moko Gauthier Mascotte alobe na suka. Lopango wana ezara abandonné na pesa mikanda par Rite akipango te. Mais apparemment ako réfléchir comment linga te kango. Mais ce qui a été quand on a zana na 3. Je réclame déjà quelque chose. Azo réclamer le pangouana. Donc ils ont un problème où batami on a le bimité mais biso le quoi tous a mieux placé pour na robimisa yango. Maman Esther avec le temps ils ont réunir Dabilo Nyonso we. Et puis to ya melabino maman Esther awa akoya ko éclaircir biso noir sur blanc à 100% en relation à Gauthier Mascotte na sœur Marie et puis mambo etali le pangu pe na liwana ye. En tout cas, tu as dit to comme na suka émission na biso na éviter message li na suka
to eloko ni bandeko bakanga na passage na lelo na émission ya Zip Zap, na émission ya le code de bonne conduite, bato ba retenir nini? Sincèrement, Maman Sarah, je suis très ému. Merci pour Nathan Odo Pissinga. Ouais. Ce que je peux dire, Ezaka, craignons Dieu, restons vrais. Vous savez, il faut prendre le temps pour bien faire les choses. Bandeko lelo oyo tozo mona, nous connaissons des familles aussi, babumsa ba parents, babumsa batu moko boye, mais bazala pe na mbongo, bazala pe na kombo, botiko yo kwa ni makelele na télévision te. Parce que papa a canalisé qui makambo nyonso, maman a canalisé qui makambo nyonso. Et yo yim bakolo makampe ba canalisé qui makambo nyonso. Vous devez faire très attention avec tout ce qui se passe à la télé. Tout ce qui se passe à la télé, il faut faire très attention. Réseaux sociaux et comment le coup la tribunal. Réseaux sociaux et comment le coup la cour constitutionnelle bisika boni bazo kende kopé sa bato bokonzi. Réseaux sociaux, tout le monde a sa star, tout le monde a sa danger, tout le monde a sa vedette, tout le monde a sa nabomengo. Mais en réalité, il y a certaines personnes qui souffrent après la caméra. Respectons quand même mémoire ya maman aussi Akenda, la sœur Marie, que son âme repose en paix, 6 ans lelo. Respectons quand même mémoire nae. Respectons aussi sa famille. Respectons aussi notre papa Gauthier Mascotte. Parce que lorsque asalaki émission nae, na mona ki pe place mon côté oyo alobaki ke nde na sali émission na suki awa. Binobo banozwa yango et comme sujet ya licho ya kofinga. Parce que il y a des audios même, il y a des choses même qu'on n'a pas voulu parler ici. O balobi bino ba ebozalaka na esengo wana. So jour to kofungula munoko po toyebisa bino makambo mususu o ezali, misusu boko se suicider. Na ebité eza makambo nini. Donc, mes frères et sœurs, même vous qui nous suivez, tout un chacun a sa vie privée. Le salut est individuel. Est individuel. Chaque mutu a comporté sa charge na mutu na ye. Toko sala en groupe nde nazana saraboye babon de li baza babochwale bazotala ngasi ma caméra kuna. Mais elle a conséquence, je serai seul face à la réalité. Que bon Dieu vous bénisse. En tout cas, vraiment merci beaucoup Tadi Ngalapa. Merci na bandeko nyonso tout bozu pendant occasion ya libaku munene ya Rolanda. Analyse na biso kitoko oyo vraiment bokomela biso na ba commentaire. En tout cas bokoma ba remarque, bokoma ba question, bokoma parce que toroyamba maman Esther awa bras droit ya sœur Marie Misambo. Nkolango bakake kobeta to kapanya. Merci, le bien collé Kalelo.